Christ, bande sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. O bandi melaka Yesu Christ kolope mokonzi na bomoi na biso na monde entier na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Nzamba tenga na ker na ya ko révéler bino na lingi na lendi saka mwa mokie na révélation oyo. Mon Christ moko au monde à ténèbres lukio pendant 360 jours balongi yote etikali kaka 3 jours Ponzambe a traversé yo na mbula mosusu mais na 3 jours wana ba Kristo bazolala mais monde à ténèbres zolala te. Yoka soki ndoki moko na libota na yo akota kilikelemba na lobele bino tour wana pona opesa mutu moko aresera kite akoki pe kodefa mais soki amon azwi mutu akodefa te bakendaka kosenga autorisation na monde ya pandémie. Monde à pandémie, mais ali place ba réunion nyonso ya monde à ténèbres salamaka. Izana katia mupepe na likolo et pas ya Lucifer diable. Esika avanti. Autorisation bakopesa ye, bakosenga ye, nombre ya bato akopesa. Bakosenga ye misatu, bakosenge mibale. Bakosenge mine. Ça dépend de bakosenga. Pour être azwa pouvoir ya autorisation ya koluka batu na mikolo oyo etikali 3 jours oyo etikali ya koluka batu po akanga apesa na likelemba po na yebisaki bino ke monde à ténèbres monde ya sorcellerie monde ya ba charlatan monde ya ba magicien batu tout ya misala molili ba opéraka ko banda 9e mois 10e mois 11e mois basukisi 12e mois ezalaka Lucifer na ba sataniste yango monaka ba mort subite mingi bango nyonso wana baliaka batu na tango wana te bayaka ko fêter après janvier février mars batu nyonso bakufaka na misu bana vie si bapesa ki bango bazala na kati ya batoire. Menandoki oya échoué. Aluki pe adefa pa muninga, azu muninga ko defisa te. Bakenda ka kozwa autorisation na monde ya pandémie et pas Lucifer. Soki ba pesi autorisation wana, ba koebise lokola to pesi autorisation ya renfort oyo. Okofuta et pas na biso droit et autorisation. Il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ça dépend de vos sengai. Pourquoi? C'est parce que ndokia yebi ndenge ye abalola kabaninga bambisi poalia bango, ndenga balola kabaninga bangulu poalia bango, ndenga abalola kabatu bango be poalia bango, yepe ba balole bongo ba olia ye. Bakoma na kobanga bazaka na choite. Soki aji autorisation wana, na 4 autorisation wana, diable akopesa ye mayele ya mabe. Diable akopesa mayele ya mabe oya koya ko utiliser pour être a échoué te, a réussir pour na kofuta amende pa Lucifer et puis pour ye moko pe azwa force ya kofuta likelemba wana pour mabe ekomela ete. Bien-aimé yoka, monde à ténèbres eza makasi te, mais eza mayele mingi. Tekiniki nini diable akopesa ye alukela bato. Pour sacrifice akopesa likelemba ozwa na famille. Mais sacrifice oya kofuta bamande pa diable ata na balabala kozala shwata kozwa. Po mingi bakoki koloba kengai na ibelo kwa mutu te, na lielo kwa mutu te, mutu soka lukinga kozwanga te. Oui, mais lisumu yango nde caméra diable
tango wana vie ya masumu yeba ke monde ya ténèbre akozwa yo. Siko nalingi napesa yo 6 signes oyo ba sataniste ba operaka nango na kati ya décembre awa pendoki ya famille sorcier oyo a échoué tango azotoza pa diable ba signe 6 oyo ayaka kopere nango pona koboma bato. Nazola kozaka 6 signes oyo nazopesa yo ba signe ezebele me mukolo lelo Nzamba atenga kere na ola so 6 signes ba signe 6 oyo diable ndoki a échoué aluki akoki yo te 9e mois akoki yo te 10e mois mobimba pa akoki yo te 11e mois akoki yo te à quelles autorisations kaka na mikolo misato etikali. Peut-être yo zo préparé pour na bana, peut-être yo zo préparé pour na journée wana, mais préparé pe na mabondeli, préparé pe na kotambola na kobanga nzambe. Puisque mutu atambola kana via sanctification liboso na nzambe, monde a ténèbre monaka ete et monake kaka makila. Mo Kristo oya sambela kanzambe, abanga kanzambe, asale la kanzambe na o nzamba pesie na maboko. Monde a ténèbre komona yote et komona okaka makila. Ataba lukio na ba caméra na bango hors ta vie ba komono te ba omona kaka makila. Yokana ebiso mo Kristo lokomoko. 6 signes oyo monde a ténèbre ekoluka yo po ezwa yo ata po na mikolo misato tikali ata po na mikolo mibale tikali po ete miso tosalelo toza le 29 journée PCCili totikeka na le 30 le 31 donc 2 jours le premier de ezali mokolo mosusu donc totikali na 2 jours bandoki balamuki ba sataniste balamuki pona koluka ba sacrifice mais yokana fungolo miso ndenge nzamba lobi na biso na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino. Alléluia. Na kati ya 6 signes oyo signe ya liboso oyo monde a ténèbre ekoma kokanga ba Kristo ebele ekoma ko boma bato ebele kotia bango na ba prison ya batoire. Signe ya liboso bato nyonso na moma oyo presque bakomaka na molimo ya lokuta pona koluka mbongo. Ezala mwasi, ezala mobali, ezala mama, ezala papa. Akoki kobenga moto Josué. Azokosa moto. Naza malade. Mama za hôpital. Bakomelinga bordonnance moko efona somba bakisi. Naza na problème boye. Nyonso wana kwa lukambongo asepelisa akokisa posa oya zanango. Alors or que lisumu yango ndeza caméra ya diable soke ezalaki na ndoki moko bande koluka bino kati na libota tango sali lisumu oyo caméra efungwami na libota amoni yo directement koumisa yo te caché ya batoire. Eza le koufi sur place te, ou leki déjà na batoire. Moussou poko zwa kibota sur place ok. Yami bale, eza na bato bele, asalaka, même na magasin, même na musala, même na ndaku ya patron moko, asalaka. Akomi koluka ayiba, patron comprendre te. Parfois bataye na pharmacie moko atekaka. Akomi koluka abakisa prix ya kisi batikela ki atekeza boyi. Mais akomi ko bakisa luka batse loko moko likolo
Pour bomba kata ba 1000 francs 1000 francs. Na boutique moko bataya te kaka. Akomi ko baksa priye loko moko likolo pour gagner kaka 1000 francs. Moyibi ekoti. Misusu pe ba komo luka place akoyiba même na banda kwa ba. Même kotia batu maboko na ba poche, même na ba bis. Po kaka. Ako kisa posa na ye Josué. Oya zana ngona suka mbula. Na ebite sobo olandanga malamu. Na lingi bolandanga malamu. Nazolo banabino. Bozoyo kate. Bolanda malamu témoignage oyo. Eloko nini oyo. Ezo passé bien aimé. Na lingo landango malamu. Tangu mutu akoti deja na molimo ya moyibi kamera ya diable ezo fongwama deja liboso na ye. Tangu kamera ya diable ezo fongwama liboso na ye, yeba ke mutu oyo alingaki asakrifie amoni deja directement po azotambola na cachet ya 666 Lucifer ya battoir. Soko sozu cachet wana ezaloza vibole ki dia na battoir yeba ko wana kufa. Misusu okomona bango aza sera sambelaka makomo kendo sala kindumba. Poaluka ka mbongo osombelamba. Poaluka mbongo olatisa bana. Poaluka mbongo ya olesa libota. Mobali nyonso akomolinga ye. Misu akolo bangana olingete na shina kaka. Okwei na peshe wana. Po osumuki na makanisi. Lisumu ebanda koyela mutu na makanisi. Lisumu ndeza kitalatala ya diable. Tango sumuki diable azuni. Diable azwa na nzela ya kindumba. Ndokyo rataki yo. Na 9e mois, 10e mois, 11e mois pour personne à l'ikelemba. Yo moko fungone liye porte. Loko la zan autorisation ya diable. Kachabatoire. E musu pozumba mo masasi to kibota. Mok sibito kei. Ndokyo a resir ko personne à l'ikelemba. Misusu pe. Tobandaki kozwa bango na nzela ya masanga. Amonia le 31 yango na okota décembre. Nazana swate. Boki. Drink. Directement. Récupération. Récupération balamoko. Kachabatoire. Kaka na nzela masanga. Okokota ki na yo. Na vie de prière. Ba récupérer yo. Mususu pe. Na nzela makanisi. Osali no kindumba te. Oyibi na yo pete. Oana vie ya prière. Otambono na kobanga nzambe. Ozo sambe la pena pona libota na yo. Me makanisi. Bana bakolia nini. Bakolata nini. Libote vivre ndenge nini. Kaka na makanisi wana. Poete Bible lobi na biso na mokanda na Marc chapitre 8 verset 35. Mutu akoluka kobikisa bomoi na ye akobungisa ngo. Kasi mutu akobungisa bomoi ne po na Yesu Kristo yenda kozwa ngo lisusu. Yesu alobi na Matthieu chapitre 6 verset 27. Nani kati na bino pona komitungisa na ye akoki kobakisa ata mukolo moko kati na bomoi na ye. Soki na makambo mikie boko kakosala te tina nini bozo mitungisa. Bien-aimé makanisi ezali porte ya lisumu
oyo monde ya ténèbre azokangela nango mpe bato ebele. Mokristo ozalaki na yo na vie ya prière obangaka no nzambe mobosani ofungoli porte na makanisi. Kacha 666 abattoir masasi toi bandoki baresi kozwa na makanisi. Mususu pe na nzela ya kanda. Kanda elekaki yo mingi. Kanda elekaki yo. Ozo sambela na yo. Ozo banga nzambe. Me lokolo zangi. Lokolo oluka mbongo botola obokola libota. Osunga nango bana. Ozo zwa te. Ekomisio kanda kanda. Mutatu na yo likambo lingala. Mutu asala botomboki na sima kanda wana. Babeti yo masasi ya molili. Ok na likelemba. Bien aimé lisumu yaka kindumba te. O monde a ténèbres kangela nango mutu. Ezaka masanga te. Memi makanisi, memi kanda ofungo la porte. Nzamba ekoluka bino. 7e signe koyina. Bien aimé koyina batote. Po yo zui te bango bazui. Oyina bango non ofungo la porte. Malgré ma bondeli na yo mais soko ini ndenge mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 15 Bible lobi. Moto oya ini moto esi abomiye. Doza metrier. Soko ini moto za mobomi. Porte fungwami et pa bandokyo balukyo pendant 362 jours. Bazuyote. Mais pour na porte ya koyina 2 jours kapokota 2026. Bazuyoke mbala moko wapi na abattoir. Bapaso na likelemba. Jalousie. Ndenge nini bana banenga balati bien. Ndenge nini banenga kuna balie bien. Ah kaka bango obandi ba jeton. Jalousie tonda na mutema ofongoli porte. Tokangi yo tolie yo. Eza na ba pasteur rebelle to bande kolia bango. Jalousie na baninga na bango ba pasteur. Na tangu oyo yekutu bandimine ba pesie boy. Yekutu boy jalousie eza porte. Nzamba ekoluko mo Kristo. Esia poni yo candidat na kata 2026 kosala lisumu te. Nzamba tindi na fongolo misu. Landa basini na pesi. Pona tangu oyo soko sali lisumu baoki kozwa ta molimo na yo. Bakotisi yango na kata ntaba. Bamvute kolo ntaba wana ke kote kantaba wana ateki nde yo. Tangu babomi tabana le 31 to le 1er yo koto okufi. Mutu azalaki bien. Yo alamuki na tongo wa bien to vandi na bataki molimo no na kata ntaba. Nde bazu babomi obaleyo. Na nzela ya basili to pesi oyo. Na tangu o diable azo kangela batu na express. Ndokia famille azweli yango autorisation. Ndokia quartier azweli yango autorisation. Na monde a pandemie nyum. Okwei na lisumu oyo. Monde a ténèbre akangi yo. Bazu molimo no bakotisi na soso. Okomona soso na bamvute ba miibi ya quartier. Bamvute bakulu na quartier. Bakangi soso bake koliango. Baliende yo. Okufi. Mutoto vanda kinawa. To solola akufi deni. Ozalaki na kati ya soso. Soso na bamvute bakulu na to ba miibi bakangi yo. Bakangi soso baliango. To bamvute kolo na ngwa lobinga na olia soso ponjatete na olia o na obokola. Atindi bakangi soso balieme baliende yo. Okufi. Bien aimé Yesu ayekoluka yo. Mutu nyonso oyo ataki yo soso ya libota na ye. Mutu nyonso oyo ataki mutu moko soso, yozala soso na ye, yozala ntaba na ye. Ataki yango ezalaki lobi. Na nzela témoignage oyo. Après témoignage tokobondela. Nzamba okomiso makila. Okomisa bana no makila. Esika bataki yo na prison abattoir.
baomono te baomona nde makila remplacer na esika wana. Alléluia. Bien-aimé na mokanda na 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Bible lobi na biso, soyez sobrés, veillez votre adversaire le diable, rôdez comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia. Nzamba obito zala ekenge. Botala adversaire monguna na biso diable. Azonguluma lokola kosi, azolukananya koboma. Bien-aimé, na libota no muto akufa liwa bandoki azate. Na libota no muto akufa liwa monda ténèbres azate. Na libota no muto ozala mbeka ya makelemba bandoki bazate. Nzamba lobi bakolia na misuni na bango na bango. O nyonso azandoki na libota na yo. Akotaki likelemba. Muto akopesa komona te. Nzamba kovegle bandoki ya libota na yo. Bakoluka bana na yo, bakoluka mwasi no, bakoluka mobali no, bandeko no, baboti na yo. Baomona bino te. Baomona nde makila na Yesu Kristo. Poete na Apocalypse. Poto sukisa, to sambela. Apocalypse. Apocalypse, bolimbisi muke. Apocalypse chapitre 12, tobaina verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Bible lobi tolongaki à cause ya makila na pate. Tolongaki à cause ya makila na Yesu Christ. Ndenge Romains chapitre 8 verset 1 à 2 lobi na biso totangi yango. Romains 8 Romains 8, chapitre 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Et ils allaient na condamnation mon côté na muto azana Yesu Christo. Soki eloko moko ekanga ki vi na yo. Makila na Yesu Christo po iseloko wana. Soki prison moko bakanga ki vi na yo. Makila na Yesu Christo ebuka prison wana yo zala libéré. Na lingo siko zali simba motema na yo. Nzamba lola topesi yo merci. Po yo za tata biso tozali bana. Papa tozali banani liboso na yo. Tozali bato na masumu. Yokela biso mawa. Limbisa masumu na biso. Kotangela biso mabe na biso te. Kanisa makila na yo. Oyo sopaki na ngomba Golgotha. Po lelo biso tobika. Kolo Yesu Kristo. Tofongoli kata motema na biso. Yesu Kristo kota na motema na biso. Tozwi decision na kata bomo ina biso. Ya kondima o Yesu Kristo. Lokola mokonzi pe mobiksi na biso. Kamba bomo ina biso. Na volonté na biso te. Kasi na volonté na yo Nzambe. Yo mongu na Satana. Oyo etilizaki biso. Na nzela na masumu. Onyokola ki biso tango molai. Kobanda lelo. Biso na yo tokabwani. Bomo ina biso. Esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo. Efuteli biso nyongo. Ya masumu nyonso. Oyo tosala na bomo ina biso. Kolo Yesu Kristo. Efase kombo na nga. Na buku ya lifelo. Na buku ya prison ya bandoki. Koma kombo na nga. Na buku no ya bomo. Nguya molimo mosanto. Yaka kota kati na nga. Tambu isanga. Na volonté na nga te. Kasi na volonté na yo Nzambe. Nguya molimo mosanto. Ekitaka na moto. Ekita na moto kati na bomo inanga. Esika nyonso bamelaki vi na nga. Bayoka moto.
basanzanga na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Bien-aimé, olandi témoignage oyo landa pe libondeli oyo po ete Bible elobi na Philippe 2:9 mabolongo nyonso ekogumbamela Nzambe lolemo nyonso ekotatola ke Yesu Kristo azali Nzambe akobikisama. Alobi soki tokotatola pe tokoyambola masumu na biso tokobika. Olandi témoignage oyo kota pe na mabondeli po mawa na Nzambe ezala likolo na yo. Pesanga baputa wana. Bien-aimé, tozali na tango, je sais pas baputa wana. Tozali na tango oyo tolingi tosalela Nzambe na nzela na bavevi. Na nzela na bavevi na bofele. Ba image za wana bozolanda tozobanda kokabolela ba mama veve, bozomona bino moko tozuka ka moi essaye lembo. Donc les 30 topesa ba mama veve biloko akolia ba maputa kolate si tosombi mosusu za l'église mosusu za awa tozolata pe bana bofele pe tolesa bango. Lobi déjà lundi to ana posa ba cotisation na bino Nzamba pesinga liloba apambodu na financement pour soutenir pe musala naye. Tolingeto bandeloko banda le 27 bomoni ba image te po makoki za mokie. Mais lobi lundi tozo banda yango. To banda musalo lobi lundi yokede na kasho kotala bato bana prison même hôpital. To salango lobi komisale 30 to kede no felina kotike la bana o bazana no felina mwa bilamba mwa biloko akolia na baji ya komela na pokwa nango to kozana ba mama veve na bana bofele musu na église pona kosambela pe kopesa bango ba maputa ba bilamba ndenge bozomona balata lesa Nzambe na nzela ya veve latisa Nzambe na nzela yo fele Nzambe akotika yo te akolesa pe yo na bana na yo pe akolatisa bino akozala défenseur na yo ndenge paza défenseur ba veve akozala pe papa bana na yo ndenge aza pe papa ya bana bofele akotika te bana na yo batika la bofele akotika pe te mwasi no atika la veve akobatela yo akopeso bomo ya tango molai po yo ozolesa ye ozolatisa Nzambe na nzela bofele na baveve. Nzamba lobi na yake pa ina bino nazanga kima ya komela bopesa kengate nazanga ke lamba kolata bopesa kengate Nzamba zo aye koluka yo bien-aimé na nzela ya mpulu moko ya kisi na yo kosomba ampulu moko ya kisi yo kosomba pona mutu moko aza na hôpital ya bika Nzamba otika yo te otiko pete yo bela otiko zala nzoto makasi po yo sungaka bato baza maladi ezana mutu mona kati hôpital esi abiki mbongo obima yo futa facture azate afuta facture na mbongo na yo Nzamba otika yo te oselo pe bolamu. Bien-aimé yoka mutu moko ana kasho zo souffrir moko ta sembo na miso Nzambe bozanga telo kwa kolia mena nzela na yo soko pesi ata jina lipa Nzamba otondisa ndaku no na bilei ndenga tondisaki ndaku ya mama veve oyo akutanaki na Eli. Nzamba pambola bino olingi ko soutenir musala o totikali kaka na 2 jours les 29, les 30, dans les 31. Pour les 31, peut-on continuer l'action. Tala o Nzamba tio na ker. Sunga Nzambe na nzela musala oyo. Po ya lobi na Esaïe chapitre 58 verset 6 à 7. Alobi vrai gêne de prière. Oya sepela kanango ko soutenir bato bana pasi bazana ba problème. Alobi na biso na Psaume 68 verset 6 à 7. Alobi vraie religion pire. Oya sepela kanango eza kolesa ba veve na bofele. Alobi na biso
Dans Jacques chapitre 1 verset 27. Aza papa ba veuve, papa bofele. Nzamba pambola bino numéro na biso ezali 081 43 30 475. Eza numéro à WhatsApp. Eza pe na M-Pesa. Toza pe na Orange Money. Olingi ko soutenir okota na kati ya mosala oyo. Olatsa nzambe na nzela veuve. Olesa nzambe na nzela ofele. O soutenir nzambe na nzela bandeko na biso ba na hôpital po na prison. Numéro eza wana benga ko hésiter te. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi bino mukolo ya séminaire autre ko pesa babiloko pe bokomona ba image ya bofelina ya hôpital na ya bakasho. Poete musalo bosala nzamba zongsela bino plus 2026 ezala année ya bénédiction pour na bino, ezala année ya prospérité, ezala pe année ya guérison. Nzamba pambola bino nyonso bisika bozali. Papa na biso Lievena mama Gigi, nzamba pambola bino. Papa na biso Avelino Thomas, nzamba mona yo. Mama Bibi Ishingo, mama Thérèse Kabala, mama Patricien, nzamba mona bino. Tobo sanité. Papa Pati, Mama Jetou, Papa Junior, Mama Chacha, Nzamba Monabino. Bana nyonso la bonne nouvelle, Mama Nadina Mimosa, Bola Mona Nzambe, Ezala na yo. Mama Karim, Mama Karina Belgique, Bambote Bele Nzamba Monayo. Pasteur Blaise, Nzamba Zala na yo. Mosala na Nzambe yango yo. Pasteur Serge, Bambote Bele Bisika Bozali. Bana nyonso la bonne nouvelle. O bandimelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Bisika nyonso bozali nana tangi bino te bambote bele na kombo na Yesu Kristo. Mama na biso evodi mama Landry, soki Yesu Kristo azongi te na mama Gode, tokutani na kati ya église le 30 tokumisa Nzambe. Bambote bele na évangéliste miracle. Miracle bambote bele. Bisika boza bambote bele. Nzamba pambola bino soki Yesu azongi te tokuta une émission. Oh biloko ba mama veuve bientôt mama veuve bazozwa. Nzamba pambola bato nyonso ba soutenir